Mbote na bino bozali ebele tokutani lelo les au dimanche parce que zali spécial émission moko na ekosala yango pona batu nyonso oyo bozwa kobenga biso de partout na Canada, na Irlande, na États-Unis na pesi Gervais Katende na kati ya Irlande mbote Mireille Kavia na Djedjar Nod na kati Irlande le boss Bosuku Maître Samso Samagora Pamela Chekola Clara Kalombo Maximum Bia Bozo Rolanda Bisu Bozali Ebele Mama Rifa Bozali Ebele Bozo Rolanda Biso Thibaut Apola Gauthier Mascotte et nous vraiment dans l'ombango pour nous dire bien que quartier latin il y a Kofi Olomide et ils en a poto déjà la minute où on est dans le Sabino on a blanc quand c'est que mon lobby dans l'émission de Salaki dans la Sabino vidéo et aéroport na pandion partout dans ma page et spécial ngombi batunyo so ba sepeli kolongwana no ya bakali pembeni ya Kofi et ça la délivrance pour la quartier la TP délivrance pour la Kofi parce que bakali a un esprit à freinage. Bakali il faisait seulement rien, il venait toujours ingérer les gens au nom et à quartier latin en tant que légende à son image. Mais dans quartier latin bateau va soutenir quartier latin pendant carrière na bango na souffrance ba pena ba loyal margué ba kenda bangola ba zongi ndio na so Landry japonais etazoma oya chapé face na skol Kofi azulango mbongo ya droit d'auteur comment on a fallu à zomina na mtwa Kisinjora na poto malgré le Kisinjora ya kota ina victime santé munene mais la mona Kisinjora na misima ya miso ba passer ce mukeni batuni nga pa chore fende ni ko Kisinjora komi bunga binazo e bapte nakuta ina manike ya bisinga wote ke Kisinjora standing akondi yozo lo batenga la bité to sambela kaka musala oyo Landry japonais etazoma asali na quartier latin afingeli Kofi batu abundeli batu abundi ba guerre 40 à 45 jamais musala au papier des princes basali na kutanaki na wera na scène musicale parce que ngam na simba scène musicale c'est la plainte di banda magi ba muso baleki na TV non biso soit danger mais après scène musicale pas tu veux pas cette promotion ba tout mon libi mon résultat quand moi je touche c'est quelque chose ça vient de l'or nga na zo eloko na motema moko stratégie impact manga botu na ba salle bia ba yebi yango ba congolais ya raïsia congolais ya ba yebi Kofi Olomide Mopao Kofi bakali akei Kofi a suffisant mais Kofi sont sérieux Kofi Olomide pourquoi laisser Landry japonais à Kinshasa poto a eza paradis nga za poto mbongo nga na zoka na Kinshasa na ba activité na sala na Kinshasa moi je préfère rester à Kinshasa parce que poto vie eza passe mais mutu fa futa nyonga ya miso aya eza na kola mboka eza na kola toza na formation il faut s'intégrer à wana poto a eza paradis te a eza danger te kotia ka na liste po yawa et ça le lokote Kofi Olomide vraiment musala o Landry japonais sali musala o Landry japonais tazoma sali Kofi Olomide o pesi merci ba pesi na mbwa soko me mara zo bozite na place azo bozi flo tcha ata Landry japonais kwa zo boja sa Kofi akufa musala opena yango moni na fandi na zo réfléchir ki sinjo Albert souffrir to na quartier latin mais akende iti ba wenge mais fallait ko memi na poto mais jour ki sinjo to fana na poto Kisinjo atali ngai abandolela ngabozolela ni oui parce que bano monde ça se poto grave ngai eloko eza wate
Je suis dans mon affaire, na to sur la Iguette Kassou. Tu vas dire c'est histoire. Ah, poto, et pourtant on a eu sur le banafanya. Batbasa na Congo, na Kinshasa, ils vivre très très bien. Ah ouais, tout est contrôlé. Même que jambon, on a sur jambon mingi, pas bloqué carte. Sur le bilamba mingi, et comme makambo belebe. On boka ndenge. Mais quand même, Kofi, il fallait avoir une reconnaissance, il y a l'André japonais. Il y a même un poto. Pour Abundi, la guerre à 40 à 45. À défendre, il y a une ère de difficulté, à passe.